l'autre sous quand on est au vent du Boyna Mbelibino bangunza oyo bauti Congo central topé na bas fleuve kuna bisika wapi kuna kosangisa bangunza nyoso oyo baza na Congo central oyo na pesi bango bote déjà bangunza mbote ngunza na bakombola yo batabo koyeba yo ambaye ngunza chumbu nganzi tungi mwana kumbeza ngunza ngai komona ngai tata lelo nenzembe nzembe lo makasi peut-être mumbenza komona nga tata lelo tsende tsende ke biso kozali na Congo sasa na bandeko nyonso oyo tozala eloko moko na lwenga za yamone biso toya kokozala moko na biso toya nyonso kati par rapport à ndenge bozo pour s'organiser kuna beaucoup déjà na niveau déjà bangunza ebele basadere to bangunza ebele bazotala musika bangunza ebele baza déjà so senga mutu oyo azali na elemo yende nina ezwa donc eza na ngunza mosusu aza na elembo wana mais soki elembo wana eza te alors il faut mituna mission nini boyaki contribution na yo ezali nini na kati ya sikoyo contribution ezali nini nazongela na contribution na bino ezali nini par rapport ya mfumu kimbangu nde bozala mposa kolamusa loposolo yindo batambola na bomoko contribution na bino ezali nini matondo mingi na kopesa biso maloba contribution na biso eza kozongisa oyo wana tobungisa kala lelo oyo ndwenga za bangunza eye na ba idéologie ya komonaka ba désordre nyonso wana euti koleka na kolinga kozongisa makambo na nzela na kosangisa bangunza nyonso po ete bokoko na biso etombwama pe tomema mboka na biso eke liboso abanga te baza bayindo baza bangunza ignorance ka mutu ebungisa bango pona kozala ba chrétien parce que chrétien noir azalaka te tozaka na bangunza na kati ya boyindo na biso toza boye donc loposolo yindo toza ba chrétien te toza ba chrétien te donc race noire aza chrétien te aza ngun aza atikala jamais kozala chrétien donc to benga ni ngunzaisme to benga nini kimbanguiste parce que kimbanguiste bino bozolo baki kimbanguiste biso ebeba debité culture ezo e kobalana na ba kombo ya bantumwa baye parce que toza na culture na biso Congo o biso to bondela kanzambe na biso babenga a Congo to bayeli biso ya koyela donc soki ba pasteur ba komene biso guerre parce que bazaka na ba intérêt moko boye quelconque mais pona ko bundela mabele pe ko zongisa bokoko pe boyindo na biso normalement il faut ba joindre biso pasteur be bazamne sike na communauté ya ba pasteur oyo esangisaka bato oyo Soni Kafuta zaki le pasteur Albert Kakenza bano zaki donc bino pona bango te bino nde toza na posa bazala mebaya ko rejoindre biso c'est que zo rejoindre idéologie ya Mbuta Mangelezi parce que Mbuta Mangelezi yende asangisi bino nyonso bangunza kasi bino be bosali lisusu lisanga ya kosangisa su bangunza donc c'est que bino nde bozo combattre Mbuta Mangelezi bref avec beaucoup de respect ya kosangisa bangunza oyo asangisaki mais na maloba na ye moko abenga biso toza ba papa c'est que ya za mwana biso nde toza na posa kosangisa ye quand même matondo mingi mutaka ko bani papa wa desho na bino boza ba papa ingeta pona question na ngai na ko loba boye biso tozali bangunza tozali ba biso tovani musika ya Congo central na bafle mais mettre fois au talaka confession religieuse chrétienne ezo sanisa bangunza mais mettre fois au mona bangunza basangani me ba alléluia amen les kakapio wana alors eloko wana biso beto comprendre était ezali confession et sangisi combien de religions na kati confession jamais ekoiko sanisa deux religions à la fois donc malamu eloko wana jamais confession ekoiko
sangisa deux religions à la fois ezalaka te toko yoka banani tolanda banani voilà eloko wana à revoir ekozala malamu po kingunza ezali kingunza ezali solo kingunza ezali alléluia amen ingeta donc lokola mbuta mangeleza tchaka alléluia amen c'est le pays Yesu akota na kati Yesu akota na kati donc eloko wana il faut batala ngo malamu soki c'est vrai bazo tambola na molimo bako comprendre ki makambo tolobi ezali solo mais soki mosuliza na kati bakomona ke to contredire mais ezali solo ekotikala solo ekotikala solo dernier message na yo pour bangunza nyonso bazolanda matondo mingi bangunza nyonso bazolanda biso liti ya fumu kimbangu ezali kaka lobiko ya bayindo toko sangana toluka gato mais tobosana te liti nde soki toza bangunza liti wana yango nde mokili ebengi biso bangunza nazopesa message ya bangunza nyonso ya saka liti eza kaka moko donc soki toye na sasa po toye ko rejoindre bandeko po tozala liboke moko itwali kivananga ngolo tozongi lisusu na yo mbuta itwali kivananga ngolo nde yalobi message no kozala nini kwa matondo mingi na kolanda ndeko na ngai tata Tsumbu Nganzi makasi toza kaka na eloko moko eza lokola tozolinga tokanga nyama ndenge topanzanaki objectif na biso ezalaka moko po tokanga nyama sikoyo topusana tosimbana po tosimba nyama yango po tolia esika moko parce que toza bandeko toza bangunza liti oyo mfumu kimbangu atikela ya biso po tozwa bonsomi toyebi ete abundaki akotisa ye mayele na ye alakisaki bato nzela oyo ya solo na yango wana biso nyonso toye korejoindre kitwadi na biso oyo ya bandwenga en tout cas ezosenga na mutu nyonso ezala oza na Crete Ben oza na Bena Congo Sakadi Mayombe message ya suka na yo pona tokota te mambo etali mboka message na ngai ya suka lolenga na utoloba biso nyonso tosangana sans bosangani mboka oyo tokokoka kolonga yango te na kozongisa yango na ba valeur nango place tobungelaka place pe photo bandela kobungisa po ebunga j'espère que message na ngai na bangunza nyonso ba yebi ke asala ki ngunza te kaka pona zikwa na ye to kilongo na ye azela kaka 100 personnes 200 personnes na ye yango te mission bamisu bazana ba Zimbabwe bamisu bazana ba Angola loposo misu na poto posa na biso tozongisa valeur culturelle na biso pe bonzambe na biso pe komema mboka na biso lolenge bakoko na biso bamemela kango banda ba Egypte ti to kita to tanga tole matondo mingi bangunza na moko lelo émission na bibino yebi ke toko décortiquer ebele pour mamba ko solo mingi ezali kasi yeba yango okotirando na ba pasteur bokotirando na ba pasteur pour pasteur pe bako sepela te bino bozo mboka bobonda okaka epa ya mokimbango tandis que bango pe bazobelela Yesu Kristo abikisaka pe ba ame oyo baza perdu bino bozala na posa bo imposer mokimbango kasi tokoboya te matondo mingi mokimbango yenda azali vuluzi ya liboso oyo asala mingi pona tobili mokati di Congo pourquoi pas na Afrique mobimba loposo loyindo biso toyebi valeur ya mokimbango matondo mingi kasi tokotani mikozali koya kala bongi amuse kobwani pe la caméra matondo